Alors, bonjour. Dès que maman Lénie te ça bino ke ba na bobenga ba maman bobenga ba papa. Émission na bino ngwe bandi prépare-nous pour le mariage ensemble sur maman Lénie tout. Maman Lénie to lobi. Émission prépare-nous pour le mariage, mais le ezap ko basé penza na kata masolo na boyebité. Pourquoi? Parce que maman Lénie tout le azapi. Maman Lénie tout le na kati ya terre natale. Qui dit terre natale qui dit Kinshasa la belle. Donc maman Lénie tout azana kati ya Congo. Te baba mo panzi sangola solo so atamboli tambola ka bongo te balbaka ke ba katsaka e bale pona mona le nyamboka te tango tamboli il faut tambola ya pena basango koto kenda ki ezaki ndenge nini eleka ki ndenge nini eza bato mususu ndeto mesana ka ko naviguer so total tozomona bango to sepela na bango bo sepela na bango mais mameli ni tutango tambola habité na ozonga ndengwana ta so nzingi ndengola ka alpha bumbika lo bate o kenda ki na hoteza lokuta eza solo te parce que ya yebi partout na kendaka na kala mo image na ngaso na tamboli na zongi na bia yango botala bo sepela parce que na bimaki donc là le on pi na sana kati ya Kinshasa la belle na terre na tado mboka bakoko peut-être babi RDC boyika bameli ani temps ça service traiteur de correction la providence ndebe tamina kaka RDC dona vraiment na kati ya RDC lelo na zolibino nani lelo na zolibino batumi balé o bo sepela na bango mingi nazo banga déjà ponga mo pona sala émission na nazo bange déjà pour ko katela nga lelo nazo bateso katela so za niveau nene nazo mwande bozo sepela déjà bobi maman ni tout la patronne na ba katele suni ba katela nga mangala je m'attends ça na bika kilo penza ba katela nga mangala penza nga katela ngo batu na trop suke nga pe katela nga donc lelo na yambeli bino oyo ba bengi mama Kalunga donc ça vraiment détente na kati prépare nous pour le mariage ndeto solo mais lelo na bino détente mo bo sepela avec les comédiens donc naza lelo na yambeli bino mama Kalunga oyo miselo katela batu mangala na yambeli bino lisusu Daddy Dikambala yena mo lokola toli na kati ya Congo baninga ba keke ya zara on dirait toli donc on a posé la question il y a absolument la réponse donc c'était juste pour vous dire que préparons-nous pour le mariage avec maman Lénie la patronne donc à tout à l'heure nazo kota pona nemba ba invité nanga en tout cas Belinda Bola au monde sepeli ou bien vraiment en tout cas la patronne na kati ya Kin la patronne vraiment qui ta kati ya Kin ko babido amboka bakoko nena epsa bino ke na zoli bino batumi balé o ba sepeli sarabino na zaki na posa na bango na mona bango po ko yoka amoni na bango bazami balé donc na za Daddy Dikambala koto na za na mama Kalunga na mama Kalunga simba sima mais nazo banga kutu mama Kalunga pona poser ba question nazo banga pota musoya okatela ngai. Bonjour Mama Kalunga. Bonjour. Au cadre de la ngate. Ça va mbelite. So pesi mbeli na kati na ngate. So mbeli za na ngote to gena so bien. Pona o bango. Bonjour Daddy Dikamba. Bonjour maman. Babi kenga na yebika kombo na yo Daddy Dikambala tutukitomina tapis rouge Ligue des Champions. Na yebita so ba qui s'appelle déjà mususu. Comme ça bateau yo ba otalo yo moko on s'expliquer. Non, moi je suis un acteur professionnel. Donc je sais que bien. Donc il va comme ça continuer ma cam. Tellement bien vous à la mingi. On peut pas comme on la couleur. Donc quelle la couleur ça bilo mo za la raké. Et alors on ma cam belete. Donc comme on a so pas parole couleur et bon ma langote. Mon ngo simba keba. Ni ba che couleur. Donc comme on a ce keba na couleur. Keba na couleur. Et donc comme couleur. Mais Nazar Mtabongo. Donc na keba na Daddy. Donc keba na Mama Kalunga. Oui, émission nanga oyo est intitulée préparons-nous pour le mariage. Émission ezara pour nous préparer ba no ba na kati mabala, tope ba to ba na kati mabala ba olanda ba conseil et tout. Mama Kalunga na poser question. Est-ce que na obanga Belinda ozo mona nena zo banga. Kasi no okata te okata te. Mama Kalunga. OK, obala déjà. Naza mobali. Oui. Te o pese réponse te Mama Kalunga na tuni se ko bala. Na bala. Kasi ki nango simple te. On est nango simple. Obala. Na bala oui na bala. Donc mère de famille. Mère de famille banebele. C'est bien maman. OK Mama Kalunga na kasi bato nyuso to ba otala lelo bato na kati ya papa pour le mariage o ezali monsieur Mamelia ni tout ba ko za détente moko ya bien na kanisi na yo na ndeko na mobala za awa Daddy Dikambala. Qu'est-ce que pas Daddy Dikambala boni obala. Bon en tout cas nazo bala bientôt. Yango tula Daddy Dikambala oyebi ke poto mo mebi ke yo tula. Oko répondre na question na poto ba bi ke yo otula. Te kotula c'est trop dur mais nazo bala bientôt. Yango peut relaxer na tulate.
Dadi, oyebi ke bino ba théâtre ba comédien. Baba libino trop na poto mais dadi ozaka na kini. O ba ke dadi atula siko bazoya ko bala yo ou bien zokende ko bala. Soki ezalaki mpona oya kobala ngai nakozala le prix comme naza mwana mobali faut toujours mobali fa balaka mwasi naza contre motu te parce que biso na Congo ba congolais mutu alobi bakomi kointerprete yango selon mona mutu aza na vie na ye ndenge amonelaka ngai namoni ke no il faut nga dadi di kambala na mbongo na ngai moke moke nabala officiellement nakobala bon ope ndenge oyo olobi wana c'est pas mal mona mutu aza na conception na ye ya vie c'est pas mal mais ngai nazobala na ba propre mbongo na ngai ya moke nazaka nango ou bien nayebi te bamero baka na bapoto wana moko bapointe te ke no dadi ndenge ozana nange ozala ya ngai bien ou bien obozana ne bobanda kala yango ozomona ke ana décevoir koto oyo bien amonani kaka te mpo nga vraimen nayebi ke yo mpenza nde bato nayebi ke dadi dikambala atuli azwi chance mwasi ya poto te nalobi na yo ti soki ezoya mpona mwasi ya poto naza limero le prix parce que lettre tobandaki banzunze ngai aza parmi bato oyo tobandaki avant ngai nto soki tomina oyo nyonso omoni wana bayaki après moi donc okasa teke bango baleki ngai ocomprendre donc eza mona moto na conception ya vie na ye ya moni bon so mwasi atie bamoyen na ya bala c'est pas mal mona moto na vie na ye ndenge amonelaka mais moi nto soki tomina nazobala officiellement l'aime super mwasi ya poto me na mbongo na ngai voilà au moins différence na mbongo na ngai nalobi bien na mbongo na ngai makalunga ezaka nango na yo na poto obali ye eza mpe kaka te boso bake bandeko na bino babali bango mingi te est ce que moto aza na Kinshasa aza mobali akobala mwasi te na poto ça peut se faire kaka eza kaka bino moko kuna nde bato tellement bolobaka bino ba mama kalunga na ndenge ya kuna bolobaka mpona bino bomonaka bamibali bakoki kobala te bakobala te mpona nini qu'est ce qui manque d'autres banzunga ma famille obala te hein oh non boyoki ya makalunga azo défendre défendre ndeko na ye bobo comprendre eza ndenge wana fa défendre kaka ndeko na ye eza ndenge wana mama kalunga natuna na ndenge osalaka mosala oyo ya théâtre nayebi ke bato ebele basi batuna obanda ndenge nini nayebi kozongela baquestion wana te ngai nayebi natunaka ça fait combien de temps oza na kati ya mosala na théâtre avril on a sali 22 ans ya carrière donc 93 2015 22 ans déjà kana na kati ya groupe moko nazalaki na bagroupe oyo nasi nalekaki naye koya na groupe ya président na ngai Lombe esika na bimi kalunga pe na lelo nazaka na kati ya groupe Simba mais ndenge babi l'homme quittera s'attachera arobota donc moto akokola arobota ngai pe nazaka koforme école ya kalunga donc na minute oyo toza na le capable de mama kalunga seke yango nde groupe na ngai siko bato bana groupe no wana ndenge ozoforme bango oforme mpe bato monoko ndenge ozala monoko mpo eza moto ambeli te monoko baforma yango te baforma moto azala monoko te boya yo utabi mosusu koloba na bango monoko na ye ekobebisela ye mpe makambo mais ngai nazala monoko te na répondaka nde na baquestion siko so na tuni yo ndenge osala mosala théâtre boye mobali no asepelaka nango obi asepelaka nango tokorépondre nga nini ayebi ka eza mosala te yoka nti mosala mabe ezaka théâtre mobali kutake mosala mwasi oyo batika babenga femme de ménage na ndako matricane na tata voisin est ce que eza mosala société est ce que eza mosala théâtre te donc eza likambo ya confiance ya mwasi na yo to mobali na yo na conscience ya moto lokola ngai kalunga conscience na ngai reproche nga ke eloko nangi nasala na osala mabe oyo nangi nasala na osala malamu donc na kati ya nyonso nasala nini seke nasala malamu natika mabe makalunga yebisanga barole osalaka kaka oza mama kalunga bapesaka yo bien yo mo préférence na ndenge wana na barole na kaka mama kalunga kaka mpona mona wana ba jeune fille kaka mama kaka est-ce que bapesaka yo kopesa ou bien tant mosusu mobali na biso kosala barole wana ba jeune fille te balata mwa bamini et tout mpo sino te baya kolinga yo yango alinga ozwe bakirole ki mama bien ndeni te kozalaka jeune fille ezaka te folata bamini jipe bongo est ce que mini jipe eza synonyme ya jeune fille
musu pa koza maman mo ya koko mais tellement ala ba place na télé malade ne pesi pas mon couset donc na jouera maman Kalunga po na incarner ngo malamu koleka eza personnage o ba pesinga tellement na rosala ngo bien ba bi ke yeso to tie peut-être ko simba tant ba tepe et simbi et on ba tchaka toujours ba yemoura na scénario na o asa komaki déjà na film oyo mama peut-être ya Dadi di Kambala ezala mama Kalunga aye nango na conception na ye asa concevoir histoire na ye donc tant aye a pesinga na yebi ke Dadi le kwa za mwana ngafuna memele na boy na boy na boy na boy donc c'est un peu ça donc ezate mobile na ngamta boyaka na lo ba ke ko sa rôle la jeune fille na kosala na kokipe kosala mais ezali kamba producteur so kateka paquet na to sali musala ngana osala o nazali mais sauf que ba fanatique na ndeti ba mona nde na changer so ki ndenge nini mais nga moko rôle na osala nga parce que musala na salara eza théâtre. OK, merci. Dadi di Kambala olobi okendo bala kala mingi te est-ce que yebi ke ngana za traiteur na tala déjà pas ya mon jeune frère Vince na tala déjà na ba YouTube donc c'est na tala déjà naïbi au moins que social mariage no bien certain service traiter la providence ba ya vraiment ça bien ya mo do ki ndobala tangina za la exception na vie parmi ndé bozo kolobela ba non ndé bozo bela ba mi bala théâtre bazo bala bango ngala ngina za la exception ngande na bala et sur le dos de l'exception, c'est que Babala qui bango. Non, na lobby te par rapport à Malobana. Par rapport à Malobana yo ya lobby. Donc na lobby te ke yo bango ne ndenge zabo. Quand ne ya lobby ke Babala rabiso. Makalunga biso te ke Babala rabango yo zokota pona nini? Vota ke Babala rabango. Babala rabango. Babala ka. Awa zigura déjà auti confiance moi ce n'est kalaté a obalaye. Mais tout le monde est déjà ka sabala déjà. Babala qui est déjà. Babala pas nan. Namboka na biso kuna. Ou bien mi toza ana kisa sa. Bale kana ngana media moko bo ngai nazo kino bala soit mutu moko bo ya théâtre. So ibalo barate li sola li to ya mwasi na mobali. C'est que bango bale bat bayebi. Bango mi bale bat bayebi. Ke ngana zana posa po bolingo bat ba comme ça bolingo lo kwa elo moboe. Ya azokanisa kaka oyo ya kanisi mais oyo za kata bolingo ya ibita tamsu mwasi ngo pe bino bolba abala ki peut-être ndeko moko songolo ye moko tabeta di soloté mais bino bosi bo beteli bosali ba analyse bosi bo conclure bosi si déjà na histoire do bo composer scénario mobo bosali yango bosi si pe bosi pe na fin donc ezabongo te Dadi a obala Makalunga ndozo kota la Dadi azo bala Dadi azo lo baka mkeme yo mwono ngozo lo bela ngo odi bona complicité on bala sérieux on bala mo simoko tu me contredire en wazate un type logique calme posé tranquille à l'aise donc oza lo kwa DVD te saka kaka voilà moni DVD ba tebele le na expliquer bango omoni mundele asala ki DVD na ba qualité belé ba qualité ki tukome okotsa utala ngo le lobby c'est même kolo et ba no calé VHS ils ont raté belé le msomona 35 ans 25 ans 40 ans ils ont moins temps donc ba to ba bima le na lobby na ba domaine nyos ba DVD ça va être flash disque Mama Kalunga yebisa ngai ni osaka musala na o ya théâtre on s'organisera ningi nini pona papa na ndaku pona bana tango kenda kezoka ba combien de temps tango kenda ba tournage on s'organisa ndeni nzamba sala bien ya sala sanza moko 30 jours semaine eza 7 jours à sala journée 24 heures c'est que 24 heures to bando c'est que 24 heures to bando beta kama solo bolingote pour mon âme de fois palanga na tango pourquoi coquille pourquoi ils apprennent biso pour le la nuit est faite pour dormir mais ça attend mon bobo sola ma sola famille na papa bosolo lia anta bolali tango la muki na tongo ebi ke fona se préparer ti ba 9h pour 9h na zobima omoni donc tango se préparer au bimi ebi ke 18h fona zonga pour na osamu susu ça bon bon Makalunga na Dadi di Kambala
avant de continuer, il y a bateau baota la bus. Vu que ngai mission nanga ka intitulé papa nous pour le mariage, malgré la peste bango détente lelo ya bino yozo na moi cité ndenge na ozo ke do bala, mais mama kalunga ye aza moi c'est libala. Mama kalunga aza moi c'est libala dadi alobi aza na moi si. Olingo bala dadi tika boye ta on so mona na émission ota ba ko mona yo mona zu chance pour ba pikola yo ba kende na yo. Soki pona ko mais c'est na yaki. Mais Kimieza nazobala bientôt. Donc bateli kimia le quoi pasteur Francis Lola ba ke batela kimia ngozo batela kimia. Siko ngina ba faire réalisateur na biso na sengna na Vincent a fait passer biso na no publicité à service traiteur de décoration la Providence. Qui dit service traiteur de décoration la Providence, eza musala oyo ngamo ko mamelia ni to la patronne na sala ka. Donc je suis là pour tout ce qui est mariage, baptême, banquet, anniversaire. Donc faites-moi confiance, faites appel au service traiteur de décoration la Providence, vous ne serez pas déçus. Je l'ai toujours dit, même si je peux pas vous satisfaire à 100% mais à 98, même vous allez être satisfait. Donc ce qu'au total là, service traiteur de décoration la Providence, après tu retrouver sous maman Kalunga la mona za gentil nanga azo katelanga te na banda ko banga na lobi ya ko kata la katelanga mais na moni quand même à seule exception za gentil azo katelanga te. Donc on se retrouve tout à l'heure. lokola Mardoché ba amani nyonso ya bomoi na ngai bakoya na ba propre piège na bango nasima bangu na ngai liboso mitangu na bango zela kokima na yebi te na bomba mina yo nde mobateli malamu bipai lisungi ezangaka te mosungi na ngai elikya na ngai bipai ngai nakoki te yo nde kokapona ngai suka na ngai suka te zambe bolingo onalinga ngai pamba te nazali motu ya na miso na yo kita osala bangu na bakufa. See you with me, nigga. Drop that. Yeah, yeah. I run New York. I get it. It's not pretend. We gon' do it, we gon' do it again. Till the sun comes up every night. We party till daylight. I shouldn't have to tell you, shorty, you should know. I'm really getting into you. You give me a little baby, then I'ma want more. ODB said that I like it. Keep breaking it down. This is what it sounds like when I'm breaking it down. Yeah, I'm breaking it down. Man, this is what it feels like when I'm breaking it down. Breaking it down, keep breaking it down. Seven cousin, on sufre tanto. Full of demons, I don't wanna hear them anymore. Got me heartbroken, fine. So many babies screaming cause they singing destruction before they see a human being. So they start smoking weed, we'll never get out. I swear, disappearing thin air. They go game, nigga, where? Posted on the block in the black hands. Tour de contrôle. Les commandants de bord devront rester Malobi, hein? Essuie. Prophète number one. Imbondero d'Afrique. Wambasasu.
Isabela, abre essa porta e vamos conversar. Dadi Kambala, où se mon atteint, Yusa Moussala non appelle un Moussala, Tolobé appelle un Oyanga Momki, au Moni, moi extrait un service traité de corps sur la Providence, au Lobini. Il n'y a rien à dire. Mon mission est le Zagito. De ce le Zagito, Bobengaye, Azaza va permettre la mine au Zagito, qui tourne ma casse. Moi, tu as le bal à non, c'est Moussala bon, et ça a bien au monde au bâti sous combo. oyebile bato babakaki toko makasi nasepela rami pesa maloba moko naloba on a filme mo kalungu so basusu nabaki moi soza kitoko oza kitoko makasi esa anga siko biza kitoko nabaki so kitoko makasi y a rien no commenter ngati eza kitoko makalunga yo lobini ni musala ya ndeko no mwasi Vraiment, félicitations, bravo. Ah, merci. Bravo. Et le reçu est malamba tondima. Koboya te pokara oboya. So boy c'est que on dit ma peut souter. Donc musala yangwane c'est mon ani donc mon basuki tembesili. Mama Kalunga, Makalunga. Yebsangai. Koyoka okoloba ningo lobaka. Omoni maloba no sozo lobango. Non senti que Makalunga kenda classe. Vrai ou faux? Va répondre. Voilà la question na ngato ya bango. Question na yo. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Yo mtotala biso vrai ou faux? Makalunga, est-ce que vous aurez pas de temps pour ça? Parce que classe ça c'est pas un devoir. Nazo attend wana. Kutu ba devoir na loba kina osa sute pona sina sala mingi. Bana nga ba koli ba komusela baninga. Donc moi nga muki wazo tanga aza déjà na 5e primaire. Aza na 10 ans. Donc bayane bazo salela ye. Donc moi nga liboso déjà zokota université parce que autozo diplôme d'état na ye. Donc na ba obalandi kande ba maman kalunga bota mingi oui. Andimango soit fait encore remplir la terre. Mais c'est bien ça nous a pas ba betela nga maboko bango baninga na ngai bango nyonso pona nga so na camarade te na mokili peut-être na ozana na ndako. Donc so na mokili ba décevoir nga na libanda ba décevoir nga na kata ndako na nga bana nga ba tuna nga po ani ozaboy. Donc na zo rapé temps ya conseiller bana nazora temps ya koyebisa bango lobi na bango nazora temps ya koprier pour l'avenir na bango koyebisa bango mpe baréalité ya mokili ndenge ezali na sepeli mpona mponzo koti mpenza kati ya mission na préparons-nous pour le mariage. Continuez maman. Donc c'est ça surtout nga na boti basi bana nga na aka na mwa mobali moko le nœud de la famille nyonso batikali so baza 500 baza basi et puis soki nzambe alobi na bota esu na kobotaka mwana mwasi po yango nde nasinga to nazaka mwa moke nabuta mwa mobali moko basi na basi ezaka mpe bongo donc tokoprépare bango mpona mariage mpo na préparé bango na mariage te mpo bakomi nao na age wana motu na bango evandisi nao makambo wana te mais na préparé bango mpona classe na bango avenir na bango surtout lokwa baotanga oyo bazolanda nano na ndenge ya classe seke eza misala eza lobi na bango ezala ndenge nini mosusu abi na osala option boye osala yango mpona nini olingaka ozala nani eza mpe ndenge moko mpona koyebisa bajeune fille oyo lelo bazoluka mabala ebele aoluka mobali azoyeba te tosuka ne kaka lelo to tokende mpe ti lobi
yozo zo mobali oyo yozo kanza tamsi yo o kanzo sukanye lelo mais yaza pour ça memo lobby ezani lobby eza mariage babala rapona okabante babala pona libela donc on se marie pour la vie c'est bien ça tant mutu azobala il faut yebake na obala te parce que bamisuba comme obala na projet de divorce musu azobala pour la sabat ke yaza na alliance or alliance pour so mo pe na wenze o lati na oki présenter quelque part batu mukeka ba yebake yo balaki mais o balaki te mais ebele o ba yebi ote ba mona ka alliance ba moni obali donc okoki pe kokosa moto mais okosa conscience na yo te tangu mutu ozobala préparer nyonso bon mingi na olobela bana oyo bazwaki tamusu bato ba conseiller ba monte exactement ko bala eza malamu parce que eza likabo eza ba fruit et tozo na kati ya mokili oyo avant to kufa to kilola kokuna mabale ozate eloko ozala kuna te kuna ezaka ko yembela ko kembela nzambe donc mutu azobala na se a oyeba ke mutu nazobala aza membre famille na biso te aye ko ya na kati ya vinanga soki biso bato botamaki tata moko mama moko tina ba age ba 20 ans ba 25 ans to bunda kaka tozaka na difficulté à compréhension et bon mutu oboye koyebana na kimokolo baye donc ceux qui oyo bimana ngona libumu bozo se comprendre te et bon minu oyo zuna mokili le roi mobali donc ata so bozo se comprendre il faut quand même au comprendre ye pour libala eza maboko mibale eza mobali na mwasi bino mbaye bozo sangisa obo boko mabomoko en plus mariage donc mutu azobala il faut comme déjà na âge ceux qui ont commis âge no roma marié mutu obala pona deux filles po ya bala ki ngape na bala o saba fausse affaire o sala eloko te na kata libala yango libala tant bala faut se préparer en conséquence pour se préparer te pour mettre la battu solo que ngale on anda kuna to lambite mobile nga pesa ngambongo te bona boy obeta lisono partout aux autres te kanda kuna yo donc question à liboso na bandina wana évite ces qui question ces gars na lobby ngamo sans question au lobby très bien parce que tout à l'heure n'a pas OK maman Kalungo côté vraiment na kati ya émission nanga donc au lobby makamo vraiment très intéressant na kasi bato ba kotala pourquoi ba message nanga yo katela ka bato mingi ba ndima te ba maman Kalunga en tout cas maman Rose qui angata moi c'est évangéliste qui angata place za tanga kotala kozala épater kozala étonner que oh maman Kalunga na ebina katela mangala nzoka ndipa la ba mambo kitoko boye na kanisi esepeli si mingi hein o pe ko pesa ba conseil ndenge mama Amazon moi ça papa wemba après ça conseil ko ndongo pesa liango et que vraiment ndengwa en tout cas na sepeli nazongi pa ya Tsutsuki Tomina dadi dikambala ah yo zoro ba ko na projet ko bala est-ce que ceux qui le lo bala ko zambali malamu vanda pe malamu na moi c'est dans la kata ndako ngai d'abord ndoko zomona ngawa nazaki na mwasi akufa na mwasi akufa d'abord mwana nga liboso bato nyonso apoto bayebi dati aza presque na ba 22 ans 23 ans comme ça donc nayebi déjà mama libala ndenge ezalaka et puis nde nazalaka na nga kimia boye logique omoni ngai na préféraka mingi banzemu soki otali banzemu na ngai nalingaka mingi bamavizema bafranco Mamadilou système, avait le tumba. Nous avons fait un clip moko n'avait le tumba. Nous avons fait le belé pas batata wana. Redem ni ça yemanze morabi. Moi sinon ça ya robalati. Yango pe moi na 8 ans. Ya kobala na noté. Ah d'ailleurs ça retourla. Fallait que soit moi so yo monike. Ceux qui tobala ni suka bi Kalunga belo mot très important mutauti côté na yebo kutani pour se comprendre les aka facilité mususu pe na période ya fiançailles akobanda abandi na bolingo kolongolo ba sapatu kolongola ba chemise kolamba meler borubala na nyonso ane komi ampane yebisa bango sikoyo adresse toi aux femmes. Donc voilà, nous sommes comme en panne. Et comme au bon niveau, parité. Et comme parité, bon niveau, que nous soyons au bon niveau. Donc nous sommes à zéro, on le passe pas tout.
esili nango yango moninga na lobaka bolingo nunaka te ndenge oza kosalanaka fiançaille même libala ewumeli ata ndenge mpe madula yemba yabi okota na kati ya famille nakoma obenga oyo yaza même okoma kobenga ngai yaza mais bolingo konunisa yango te parce que so bolingo se ewumeli déjà chérie tielanga biloko te se natiaki déjà oma ya maboko kende sukola yo moko voilà bolingo komonuna ale voilà pa iba mabe ezoya siko biso bata bisengo tulingaka bisengo bisengo soki koba siko soki ekomi bakoma sukuliso maboko boye basi oyo bazalaka se barata vie quand je dis korate vie moi ce moko alingaki loyenge soki akoma oluka tia vie kimia age eza déjà avancé basi wana sikoyo bapemisaka biso te le nom en général au monde ce qu'on y est au monde chez Rosa puis qu'on a l'ambila qui au fumboite fumboite n'est-ce quoi atambinzo na kati donc on a la ma film fumbwa il y a la bimbisa au kauka bacha fumbwa zana na loba dadi oyo comme très important obi ke basi basiba bandeko c'est vrai hein baba ta théâtre mais baza bato lokola bato nyonso théâtre ezala kaka profession kaka ezaka profession bozoka makambo dali dikamba zoloba omoni soko za na âge ozo monaka ke ozo takataka mo mafuta soki ndenge nini ozo négliger dali dikamba lobi baso bazaka basi ba rata vie tango bazwaka bato lokola bango boyo kasi ko ndenge ni ba se comportaka donc tozo maele na makambo yo dali azoloba ngana yebisa ki aza ya kotula mais azana ba o ba rata vie dali continue na ba non ngana za artiste quand on est artiste tozaka na nyonso na mutu donc basi wala bazalaka ataki beauté na ye surtout baso baka bilongi kitoko wana ya zomona ka beauté na ye aza na tina mbali te aza so lingo kenayo age ezosala nini ezo ko avancer tant ayo kokisa ba 34 ans 35 ans 36 ans abano luka conscience au monde déjà mwana mosa déjà ba 34 ans aza abimili déjà mbali 25 ba conseiller na ye mibali na kana tant azo kokisa 40 ans vie komoko mapasi akomo luka sko no fona mo labota akomo sko robota na nani asko akomo luka moi jeune moko boye al jeune wana batakope matin mwana batakope matin ya kope matin na tout ono chéri na lambela kiyo mbisa ko bacha madesu na tumilio Thompson na cheloso na chesemul na chekuanga donc achelo biloko nyoze community fête baby inu fanga so balamelinga mwa loso batela ngaka madesu batelinga loso batema madesu likolo oh dadi dikamala kende kolia bachelo biloko na table na tala boy basani ebele na kena si bango nazo mona biloko te kasi ya mona na table wana en tout cas moi ce soir zo likolo ma voix batelinga biloko ebele ba biloko ngo yango na fongola boy na sekinga rabi yango ba mama boy ba rolamba sala ke fort bolanda ka banzembu ndebo ba musicien ndebo benga absolument musicien mikili ya mokili yo za musicien biso to ba artiste tout biso to tout toi complet na kusalo vocal moko ko sepela ko faire le bal le moko lobi ozo beli sablo rolia na 18h olingana liango na petit à 12h les arrêter moi si faut ba mbal no aliara net nga so na lia be pis nyo so faut tout temps so na monika moi litungulu et s'il senga go ozomo tu appétit si senga bileng comme na ngole mingi do sona mades na libite ke bola ma pona zana moi sina kana ko bala mikolo na ko bala mikolo yo mama na dadisha na ko bala moni azali jana kombo moi ça on connaît déjà te moi sina ko bala mais moi nazali jana kombo donc dadisha kokota mingi te yo dadi olo mama très important non lobi apona ko expliquer ba mama ndenge yo ba chila ko banzungu ebele est-ce que banzungu na benda ki yo ke bien pa ba to ba tap so quand même ba non wana zaki cuisine na ngai nani mami mazamba na opesa pe mbote na sœur Chantal Mazamba za na France kuna na bangi na kasongo ba mami mbuyi nyes na ngai te wana bon mami mbuyi pe
Bah gros bisous. Nous sommes qui tombent la Ligue des Champions. On va la série. Ngaye. Donc bah maman boy bah ça va être fort et bah on va la bien. Ma belle Rosa Langote. Il va mal dans la tongo, on va déjeuner. Et puis nous conseiller peu de sous selon moi important la vie, surtout biso en Afrique. Moutala mrana tongo mona kalbamba fufu là. Oh non, n'a déjà béton. Il y a un moment où AVC est belé. Là, on te dit mais la petit déjeuner. Moi, c'est au béton. Béton, c'est quoi? Aux hommes, on a fait un tel moi, tongo, on a petit déjeuner. Moi, 12h, allez, moi, bien. Moi, 16h. Bon, tu as dit qu'il y a des difficultés, ça, mais sur ça, le fort. Au lieu de single. Mais puis, si on a béton, on a 6h. Ça peut être que bamba foufou. Là, il y a la moulangue. Bon, c'est même que l'AVC sur le bêtier au balogi. Non! Moi, si je diriger ma lampe, il faut ça, les formes, moi, tu. Tité, tu. Et puis, je te l'ai réquilaté. Je te l'ai réquilaté. Tu, différence, c'est ça. Si, aussi, moi, boulou, tu moi, moi, pas le souka, le mêlé. Mais tu. Mais tu, un peu de mayonnaise, un peu de fromage, un peu de saucisson, un peu de Nescafé. Donc, ça, il faut que ce qui te le dit, un peu de mayonnaise, saucisson, c'est que on a droit pour un bateau à un bon. Moutou, tant à la moukina tongo, il faut maille à moto. Ce qui a taba au tango tité, au tango ninte mais maille à moto. Pour efungula yi, a ucho lala. Nyonso e kangami. Maille à moto pour efungula ba makila. Na libala plus ozoloba ba fiyo bazoya okota libala est-ce que ozobala pour mon yango fête anniversaire ba camarade no ba ya to ozobala pour ke ipenza ke ozwi vie musu ya sika oyo bandi ba fiye bele pour na ye kolamba ezali kamuna ete ko bongsa mbetu ezali kamuna ete ye li kamuna ezaka abala na ye ala le la mbetu membetu on ba bongisa te ala na mbetu me yete mutabongisi mobile na ye mutabongisi siko mobile anka yake musala kaka ye soye ko bongsela ombeto jeune fille on te préparer libala babala pour na divorce te babala raté pour komisa mobile na yo mo kendo lamba wana ya mingi na bino bato poto bino bato botinda mobile yo mo sa semul na yo soki te 100 mètres soki te 500 mètres mobile akoma na ekaka akoma bakoma mona mbutalombi lokwa mwasi na bangoti Butalombi tela kana nukuna. Donc butalombi akoma kolambela ba mibali na bino bozana mawa. Bokanza premier amour. Tant bolingana na mobali na boyokana kinini. Est-ce que troisième personne oya abeta alobake nga mobali akomonela ngate na bino tant bosolaka azalaka? Lokola azalaka te pour ni yo lingo ya okotisa ye na kati ya makambo na bino. Likamwanda kuna yo suka yo na mobali na yo. Lokola bango basala ke zate ke yo pe il faut sala so bango balamba rate yo lamba na yo tango akayo ezali tango pe ya kosala musala o eza bongo tango bando bota ka mobali mutabando longola mwana pampex yesaka akendaki des esco so mwana sali kaka mobali tia ko yanda longole pampex makambo wana nyonso fo yekola yango soko zwaki chance ya kozala conseiller pour maman zayi ko banga yo ko bengele la police maman kalunga ye lelo na disposition na yo. Tant ozo préparer libala, ozo préparer moi wana te pour moi mobile wana te pour lobi okumbela ba problème. Moi si libosa mobile aza bonheur, yo za nani libosa mobile na yo. O yo zo kende ko bala. O kende créer ba problème na ye na famille na etoni. Famille na ye. Ba koma ka bandoki po yo na famille wana, famille na ye. Ba koma ka bato apasi bato mabe bato salité po yo ye, yo ko yo za propre, ba on peut ba koma ta propre na sima na yo. En tout cas, merci beaucoup. On a équipe. Alors, le mot très important à Moutalombe. Moutalombe, toujours ton en Moutalombe, couple beaucoup. Donc, la semaine, il y a 3 fois pas naïe. Donc, moi, si on a un gars, il y a un cocolambe, on m'a lamté. Donc, si on a un gars, Moutalombe, moi, si on a un gars, là, c'est l'absombique. Donc, on a un gars, comment il est. Donc, il y a 3 jours, c'est débrouillé en Anda, 3 jours et pas Moutalombe. Donc, maman, donc, faut conseiller maman, Boy Barolamba, Ndenge Miokono Florian avec sa femme.
toza pe robelisa ya mama photos de la Claire Marie émission toza robelisa ndeko moko aza robela miokono moni ndeko aza robela bolinga kosunga biso soki tokufi botinda biso bambo lera ngo toza kosenga toza la pomoyi na azobela Coxon azobela Coxon aza acteur ya Caleb aza malade ezosenga pe lisungi na bino bato boza ba fanatique na biso ba comédien ya mboka Congo donc toyaka ateke asa kufi déjà toye siko akufi te aza malade contribution na bino et osa biso bien vraiment toi na pour sa contribution na bino vraiment couple oyo et s'appelle ça monter malanga oyo kalate dali pazo bala o comme quoi couple oyo libala ne gozala so peut bo soutenir ye gozala bien ya Willy etoka na mwasi na e Jolie etoka na wana ndoi na ngai na bosanité Esther Ibata na bosanité nyota chuchuna ba dédicace na en tout cas pas Jean Willy Naya na bosanité batu nyonso Dominique ya Paul Dikando bana Paris bana France batu nyonso bana Roland Ndala maman na Miché en tout cas bilingue mingi na sepel vraiment na batu nyonso bata bolande mission o bolembate ba jeune fille en tout cas bo mizong sana kat na bino bo sana première amour te moko bolingane na mobile no bosolani bosola po bo kabona to bosola bo continuer bo sa vie na bino jusqu'à ce que liwe kabola bino. OK. En tout cas merci beaucoup na batine surtout au balandi émission na biso à préparer nous pour le mariage ndeka boyebi ndenge na sa ba émission na toujours ezara toujours éducatif to bande ne bandeli ko seka mais après vraiment ma soleza qui bien na kati pona ndeto ba toujours on apprend tous les jours et puis on donne ce qu'on a maman kalunga to yebi ka ndenga kati la batu mangala bon moni kaza batu nae awa kati te parce que et pas maman Elia ni tout pour le mariage vraiment sérieux ce qui fait que akati kati na été na ce qui bolandi bo sepeli en tout cas na pesa gros bisous na famille surtout que kuna na France kuna donc nga ba séjour ele kanango bien na bien na grâce nzambe kalate na ozonga nga tozo kutana na bino en tout cas pour na leo na kasi to kabona bino wana boyoki conseil au David Kambala pesi malgré abali na noté alobi bien que akende ki place mo ba sele ke banzungu belé mema ka ekuna mais ti lelo azane pe a cousine chance donc ba maman to sa nini tozo exemple wana David Kambala parce que ça très profond David soza mo le kamboko lolobi parce que na kanisi bato ba ta biso vraiment en tout cas tant na biso vraiment ko non na zeb sakala bato basunga biso l'air toza vivant l'air to ko fara bato musu ba koma udondo ana monotini mbongo pa ntsakala monotini mbongo pa bidi makaya donc boson absolument tout ça boye boson rappel original parce que pirate bozo c'est kapsuka batama kolo bato bazana biloko te mais bozo sont toujours ba pirate biso toza ko bénéficier de l'autre Miokono Florian Mbuta Metro Makengo Mbuta Lombi Marius Nkoyi Justin Mangala Blaise Malabou tout ça, ça a l'air tout ça la bomoui. Niyo tout ça la geza vanité de vanité. Ozala nambongo ozanga mbongo lobi ekoela okoye bate. Obi makana ye lisusu ekoye bana kaka na Saint-Valentin. Na Saint-Valentin comme motema moto. Ozawa katano na zoe déjà. Genre à côté bazo zelo Saint-Valentin kizaka na bantongo ti lobi mais comme yo zelana ayo pas diko tungsanga donc zalaka na mwasi moko bolpe moko en tout cas merci beaucoup na batne surtout bozo kitana na bino pour na tala émission ça prépare nous pour le mariage maman Kalunga bientôt déjà na semaine bana nyonso ba fanatique nyonso bozo zwa mama to mwasi ezaka pe na compte peka ya libala question ezotu na mana mibali mama to mwasi donc déjà bozo ba CD na bino eza déjà disponible na Chouapa croisement Chouapa plateau 63 na boutique d'habillement chez maman na bi ke bo sepeli na émission obo tota pour nous pour le mariage hein ndeka na bisa bino tout à l'heure que bon ba commander pour professionnel bango mais ba to bazana mitu na bango et ça la ka donc quand bo sepeli atana ça émission na Mr Siatul wazara one man show na pese mote kuna na Paris place Azali donc ndenge pe na ça l'émission na bango na kanisi bo sepeli donc juste pour vous annoncer que kala mingi te
la semaine prochaine, vous avez l'émission à Chris Kissinger. Ayo yo kangate. Pendant que vous avez un plateau comme un homme. Comme un homme. Le quoi est le quoi mobile. Donne une émission nanga. Ngamona tout nae. Est-ce que azara moi si azara mobile? Point d'interrogation. Donc tout est une émission. Ma réponse est que vous n'êtes pas nae. Qui Dieu soit avec vous. God bless you. Nous allons nous bénir. Nous allons nous à la semaine prochaine. Bye bye.